Democratic Republic of Congo. His Excellency Joseph Kabila Kabange, President of the Democratic Republic of the Congo. yango totikala nde concentré lokola papa oyo lobaka bitumba esili te bao mpe bakobundisa mboka oyo boyebi bango ebele me naza na kondima ke liloba moko oyo bino bokoloba na misala ndenge bokosalela yango bomitungisa te likolo etikali moke parce que final eza le 7 février lelo toza déjà le 24 donc totikali ata na ba une semaine ya pamba ou 2 semaines oyo il faut tozala très concentré mpona oyo tokomona ebele lelo bakoloba eni kamba iumela ngai te umela na ndenge nini balobi keno banda tobanda kobeta ya une dizaine banda chane ebanda nanu toleka mpe na bopete boye te premier match 3 deuxième match 4 oyo ezali likambo afumuli mbango ezali ngai te yango tolobi ke soki totikali kaka na concentration bajeune bangunza nyonso bakonzi nyonso biso nyonso bato mwindo nyonso oyo coupe oyo tokobeta na Rwanda eza message ebele na kati apesi bino so matondi mingi mpona accompagnement spirituel na bino place toza kuna na Rwanda ekipe kobeta bangunza nyonso ndenge makambo ya priere na bino nyonso ndenge eza kokoma papa moko toyaka na ye awa numero 9 ya Léopard omonaki atamboli awa moto ya vitesse abeta ba 7 ba 9 naye molamba avant tokende awa bana nde babenginga excellence tout ça papa lokola nayebi baengagement nazwaki na bango awa na esika awa nayebi te bomema ye na hôpital ya moke te bomema ye na ngaliema bato omonaka baimage wana ezali baengagement na ngai oyo nga nazwaki nazwi responsablement motali ba Léopard na football ya mboka na biso na nsima nango nasanti baninga na ye nyonso toke na hôpital nayoki ke papa akomosola pe bien je crois que nsima na ngai makambo etambolaki malamu nsima toke mpe kokabola kaka nde tokabolaka na balobilo bamungamuni tout ça donc soko tuni bango balance Léopard wana mpona bino mpona Denis Kambai bomoni ndenge nini te ye te ye umela eza mpona koloba ke tokokontinue na bango botika na mabondeli nzambe asungi biso tokomi na finale tokozwa na bango nyonso toke na bango ti na Rwanda place bango de sorte que donc bakoma neti baconseiller na ngai donc tozalaka na bango mpona yebi eloko nini basali mpona mboka oyo baza mpe bamodele mpo eservir bao bakoya nsima bayeba considération nini botoza na bancien Léopard donc likambo ba Léopard tobosana yango te tokontinue kobongisa mpe tokobongisa yango mpe makasi par rapport à engagement public oyo tozwaki awa. Welcome back na Welcome TV. Je suis vraiment ravi ya komona bino lisusu. Communiqué zali lelo le 19 mars 2016 à partir ya 16h Divan Grace. Adresse ezo défilé na petit écran na bino zali journée oyo. Tolobaye ke zali journée oyo le Saint-Esprit kokita pona ko délivrer batebele. Alors bandeko oyo bazwaki adresse te bozo adresse wana. Alors batebele bazala kuna parce que nzamba kosala na canal ya notre homme de Dieu le serviteur le pasteur Nunes o nzamba za ko utiliser vraiment makasi. Alors adresse ezali wana Divan Grace journée moko o ezali très important oyo Saint-Esprit ekokita ekobebisa makambo mingi ya mabe ya bato et surtout lelo nazaki na temo na ngana lobelela mais tokotala peut-être nzamba zo memanga parce que moi je parle selon le Saint-Esprit des autres ndangai sur makambo yo basi vraiment ndenge ba sala kindumba na poto vraiment ça passé. Alors dernièrement le samedi passé nazaki na fête moko oyo
ozomona mwana mwasi azodrague camarade ya mobali na ye alors vraiment ezalaki vraiment mawa mais tokolobelela yango lisusu prochainement vraiment na otanga kombo na bino parce que mokindumba ya marko ozosala mwa pasi ezosala mpe mwa distraction mpe mwa moke mais tokolobelela yango lisusu yana babi ke lelo ezala malamu mingi na bato baza na bacaractère ya modèle wana Saint-Esprit kokita yo kende na tampak line kende ata kolobeloko moko te lokola Saint-Esprit kokita milimo wana mabe oyo ya kindumba ezosala yo ekolongwa vraiment na kati na vie na parce que ça ce sont des milimo oyo ezobebisa vraiment mabote ebele. Alors je suis là tozolobela makambo comme dialogue eza na mboka na biso alors na tanga moi elo mo na comment c'est très important parce que biso ba congolais il faut to tanga kato ba rappeler définition ya makambo o to lobaka parce que mon allait peut-être mutu moko azo pesa ba fausses informations ba news à bien te oh breaking news ne bande de tina na suka mensonge sur mensonge. Alors les choses que moi je pense ce sont des choses vraies. Alors to tanga parce que les paroles s'en vont mais les écrits restent. Présidentielle 2021. 2021 est l'année de tous les espoirs. C'est sans surprise que le président Joseph Kabila Kabange est choisi pour conduire les partis à la victoire. Mesdames et messieurs, militants et militants du PPRD, bien comprendre les contextes dans lesquels nous vivons, les causes de nos maux et les espérances qui peuvent soutenir nos efforts dans les difficiles combats que nous menons pour l'avenir de notre nation. Est un préalable pour mesurer à sa juste valeur l'enjeu de ces consultations et des dialogues d'une importance capitale pour l'avenir de notre pays, bien que notre parti a été confronté à une grande adversité, je suis venu vous dire qu'il y a des réels motifs d'espoir. Comme je l'ai dit souvent, il s'agit du destin d'un homme face à son peuple. S'il suffit à une seule personne d'impulser un souffle nouveau, susceptible de changer la face d'une nation, cet indispensable changement que l'écrasante majorité de notre peuple réclame depuis si longtemps est notre portée, pas pour demain, mais dès aujourd'hui, les changements et l'alternance restera toujours dans notre parti, puisque dans notre pays, l'opposition n'existera plus, puisqu'il n'y a personne de l'opposition qui pourra battre la campagne à travers toutes les 26 provinces de la République. 2016, l'année de tous les espoirs pour nous les kabylistes. Voulons-nous rester spectateurs de l'histoire de la RD Congo qui s'écrit sans nous? Non. Voulons-nous faire partie des bâtisseurs qui vont se battre pour construire ces pays? Oui. Il est en effet grand temps pour nous de nous poser la question de savoir si nous sommes déterminés et mobilisés à aller dans le sens de l'histoire. La réponse à cette question cruciale déterminera dans une large mesure les degrés de notre engagement militant qui ne saura se traduire autrement que par une participation active et résolue de chacun de nous, notre capacité à mobiliser et fédérer massivement la plus large couche de la population autour de notre projet de société qui sera diffusé pendant la campagne. C'est-à-dire que les enjeux des élections présidentielles de cette année vont au-delà de la désignation d'un président. C'est une étape cruciale qui constituera les moments forts où se décidera le destin du Congo pour les décennies à venir, l'avenir politique, l'avenir économique et même la stabilité du pays se joueront à ces moments-là. Nous avons la responsabilité de faire comprendre à nos compatriotes qu'il faudra se battre avec audace et persévérance jusqu'à la victoire finale. Dans tout combat, il y a un prix à payer. Nous devons être les premiers à montrer l'exemple. La victoire ou rien doit être notre slogan et c'est la seule chose qui doit animer chaque responsable, militant et sympathisant du PPRD jusqu'à l'élection présidentielle. C'est d'après votre humble serviteur, le pasteur Bienvenu Messale, je suis kabyliste et cadre du PPRD. Alors, nous avons sous information au professeur Augustin Mapouya, qui est ancien ministre de la Justice à Komaki, parce que ce sont des choses vraies que moi je suis en train de parler. Alors, au Banglé Balabaka,
Donc, RID